Mbote lisusu bandeko balandi yato komo wapi ndenge to mesala kokutana biso na bino esengo ezalaka toujours ya ngai ya komona ka bandimi yato komo wapi ndenge to sola kama solo ya mboka Congo mboka na biso Congo chaque jour makambo na makambo okeboye makambo ozongi boye makambo tozo comprendre te to pesa mokonza mboka ngope chance à diriger mboka au lokola ba misu bazora chance rien ba collaborateur bato ba otela misala bayiba ba rokosa mokonzi ba ko embrouiller mokonzi ko ba embrouillement moko esengelité na minute oyo mokonzi mboka zoki pouvoir le peuple d'abord il faut la focaliser à la présence à la mécanicien loko moko soki nzela soki bon c'est la province comme c'est la province soki salaire ba militaire soki ba policier soki ba journaliste à la focaliser les loko moko ko tikila biso mais bozo sala ke mokonzi mboka ambalé biloko embrasser nyonso ba militaire ya ba policier ya ba enseignant ya ba avocat ya ba magistrat ya ba journaliste ba nzela ti même 10 ans Congo to kokenda nini parce que ba congolais belé bazana kaka yaza bezo ka branchement o le baka nango musicien moko ba bengana na matanga mari misamu abi fa patis pesa ngata kope ba kit na louer kata ba kit c'est ça congolais dans une ngasa kope ba kit pour se louer 1000 chaises il y a louer 800 a louer 700 o etika zumi ngati na poche c'est ça congolais alors to lingamboka na biso Congo tant bokechwa yemba na lingina loba kas na koyoka soni mais ngana koloba na koyoka soni te na koloba parce que makambozo ka mboka na biso Congo za malamu te ezo se refito mata moi mongongo volume fait mata parce que ba politicien il faut changer bien pas il faut changer comportement to se pelle na meeting de gouvernement mboka Congo mboka wa ngai ezui ba longoli couvre-feu na Kisasa na ba province monsieur Tikali ba longoli makambo covid pour que ne mbujima yo que ne kananga Chikapa, Luebo, oh, Covid, balongoli yango. Mais bobo ça ni cachiné. Ministre, ou atelier mambi à communication, chef nabiso direct, Patrick Mouyaya, honorable, excellence. Bobo ça ni loko moko, cachiné, il fait botanga yango. Parce que l'on pe d'autres la skoyo, musala la police zalineni. Parce que ba confonda. Et comment kaka couvre-feu cachiné, couvre-feu cachiné. Ba kangasko bat na makambu ya solo. Insécurité dans la vie de Kisasa, Beni, Boutembe, Kosa, la musique de Kisasa. Mokolo ya lobby, eleki, na lobela ki makambo ya commune Nsele, na port à Kinkole, na ngamba communauté, ngamba mususu basala izina savon, nzela etekami, batu basala simo ba kote za te batonga hôpital na nzela, lelo nzela yango mwati nele komi wenze, na bandaka batu so comprendre te. Mikolo koya to kokelela su matadiki bala mi balé izina Kikole, na zo ba matadiki bala. Ya mi balé et na commune na Sena Kikole wana parce que mutu kaso sili frère ko ya wapi diko bandaka bato boko belela malgré boy musicien moko ya Congo ayemba nzembo moko moto aliboso ayaka na matanga ezaka ndoki susu aleki mutu ayaka ta susu réellement mutu ngo bomaki na butu ye wana bo mona kaso bato bakufi na matadiki bala bayaki na mituka ya shire. Mais bino mikane na ba bureau na bino zali botela banda ko to ba immeuble to na sa ba singa bokoma le côté tant muta kufi ko moya bozo usani bozo ya ko sala nini tezo beta masolo ya ba escroquerie o ezo réuni na mboka Congo ba escroquerie o ezo réuni na mboka Congo na ba koma ba konzi mama moko amoni biso na plateau na biso aye to sola nani nini o ememi na plateau na biso bona na bokebi nyonso parce que nous avons comme un peu mobulu. Bolanda nini mi mama oyo na plateau na biso ya to comme télévision. Mbote maman. Mbote papa Didi. Bonne santé. Moi bien angolonza. To ko yeba kombo na. Kombo yanga Mama Dorcas Kalanga. Mama Dorcas Kananga. Kalanga. Mama Dorcas Kalanga ze colonie. Naza Kasayen. Naza Muluba. Ya province nini Kasai kuma chez 4. Bon, ngala ebi Kasai occidental. Kasai occidental mbujima yo balenga. Oui, OK. Mama. Oui na plateau na biso, ya to comme wapi. Oui na doléance, to ko expliquer de politique, to expliquer de réalité mboka Congo ndenge ekomi mikolo. Bon. Papa Didier eloko ememinga awa na ye na doléance ya makasi. Naza na problème moko eza vraiment ko
ezosala nga mpasi namoni ndenge nini nakosala te kozwa solution na problème wana te fale kaka na ya awa mpo bino bozwela nga solution. Ok, fale kaka oyo awa biso tozwela solution. Mais bandeko na ntango tozosola na mama message moko ekoti awa urgent na Luebo toza bongo na Luebo nzoko Luebo na province ya Kasai toza na Kasai central toza na Kasai oriental Mbujimai, Kasai central Kananga, Kasai tuku Chikapa nde zwi Njoko Punda zwi Luebo Mweka Ilebo Dekese wana Chikapa toza na Njoko Punda obi Njoko Punda soko longwe Chikapa centre ozo kende kele ozo nzele ya Luebo Njoko Punda za wana ezina ba ya moko ba ina ordre de mission bazoluka biloko oyo soki be héritage soki ba ressources nini o mundela tikaka na territoire ya Njoko Punda babuki bandaka batu babuki ba administration dans ba maison à l'état bureau du quartier école babuki ba photo bozo mona wana to me ko compte à contact na chargé de communication à gouverneur te zuété mais monsieur le gouverneur grand frère Dieudonné Pieme avocat de la comme excellence makambo ezoleka na province na yo oyebi yango to yebi yango te to kota pa contact na zo mekana ko solango ba bandaka bato bukande ba image bozo mona wana e komi nango site mo bazoloka soki diama soko pe nini to yebi te mais botala document oyo bandeko ba nango kuna na Njoko Punda document le 12 musale ko banda musale ko sala le même mois le 5 bandeko na bozo mona ba rera document ordre de mission oyo bandeko oyo ba ina yango nana signé ordre de mission oyo lelo Njoko Punda population za mal vie même ba bureau ya l'état yango ba bengani ba tu ya l'état chef du quartier administrateur du territoire libanda ba école ya l'état ba buki bozo mona batu bazo buka na kata Njoko Punda tozo na province ya Kasai tozo bon na Luebo. Qu'est-ce qui se passe réellement kuna zela Luebo nzela okende Ilebo nzela Njoko Punda za Luebo au moins so uti Kasai uti Chikapa o l'équipe kele ozo kende nzela ba kendaka Ilebo na Luebo wana ne Njoko Punda na Njoko Punda wana bandaku batu baina ordre de mission et uti la province na gouvernement ya ote meko benga chargé de communication to zuété mais le gouverneur Dieudonné Pieme message o eze pa na yo biso to komo wapi to luki tozwa luka pe tozwa réaction pa na yo makambo bazo buka biloko ba ko buka bandaku na ba école na Njoko Punda message wana ozana ngoto ozana ngote bozo mona makambo la mboka Congo mama continuer o mekana opesa kombo mko réalité ba congolais ni ne komelio. Bon. Merci papa Didier. Kombo langa mama Dorcas Kalanga. Mais ba nous so ba nga Tabita. C'est Tabita na Dorcas c'est ça kombo moko. Dorcas na français, Tabita na lingala. OK. Mama trouvé ba nini komelio to pe nini memio awa na plateau na biso to komo wapi. Bon, eloko meminga awa eza naza futelaka nazaka na njili. Oui, ozana komi na njili. Nazaka na komi na njili. Na futelaka na lopango moko na quartier 8 na njili. Ba ibi njili, ba ibi quartier 8 bien. Na quartier 8 wana ton na yoko futela na kuti voisine moko mama moko ya muluba ayambaki nga na lopango wana. Lokwa ndeka biso ba luba tozalaka soki ndeko na ye mama na yambaki nga très bien. Mwanetu, biche, bimpa, moni. Ayambaki nga bien en tout cas na se familiariser ki na mama wana. Mama wana ayeko lakisanga grand frère na ye. Mama ngope na bien ke mamu. Maintenant yepe azana grand frère na ye alakisanga pas grand frère na ye au moins na ngai azo futela na lopango wana ndako ekangami na nga. Papa ngope ayambi nga bien na ndako na ye ngape na menga papa ngo anoko. Donc en tout cas on s'est familiarisé comme tout balou bande bazalaka na mi pesa ki vraiment makasi na bango. Bango ba yaka pa na nga pe des fois na kenda pa noko ango tozaka na bango vraiment bien. À un moment donné noko alobi na ngai au sala ni na vie na yebisi ke na sala médecine mais na sala kana ngate naza na affectation te naza pe
ba matricule te ayisinga bon nga naza nde biso toza bango baza famille présidentielle baza bandeko ya président de la république soki okoya na ba document na yo comme ça ngala ki nango na nini basalela yo bapeso ba numéro matricule na ndimi pe na ezwi ba document na ngala pesie akie nango asala azwi la nga ba numéro matricule jusque là azwa na été asenga nga mbongo $200 na pesie $200 pour na ba document wana asala ninga eloko te na meki olandela na moni kamba akomi osala sala nga boyi na tiki na ngai to continuer rythme na biso nde tozala kofanda ekosala que papa na biso azalaki na lopangu asombaka na njili kaka na quartier 12 papa akufa mama mpe akufa nde kaka bana ezalaka mwana kenda na ye na ndenge na ye nga mpe naza kofutela na nga sikoyo bandeko toyokani toteka lopangu wana ya biso toteki yango donc toteki tokaboli mbongo mutu na mutu azwi part na ye noko mamu abeteli grand frère na ye lisolo noko yango ayebisinga lobi na ngai ndenge eza boye moningi biso lokola toza bandeko ya président naza na baterrain moko bapesa ngai na garde na bomba yango na sécuriser baterrain wana mpo nga naza mokonzi lokola bango baza bandeko bakonzi ye mpe aza mokonzi ok mama ye mpe aza mokonzi tosikona place wana noko yango aza na kombo te mokonzi yango azoloba ezalaki na ntango ya rais Joseph Kabila te na ntango ya Félix Tshisekedi Tshilombo bon kombo na ye kombo ya noko yango kombo na ye Gustave Dikamba Gustave Dikamba Gustave Dikamba Gustave Dikamba Messier Dikamba Gustave entre parenthèses noko continue na noko alobi na nga aza na baterrain aza na bamapango ebele kote ya Mokali na route Mokali tokei ngai natuni mamu bamapango yango mamu ebi na nga te wana nza noko na yo akokosala mabe te tokende nanu tokei kotala yango tokei ngai na mamu na noko biso misato tokei ti na route Mokali kote ya Père Damien sokomi kaka na route Mokali ozwi taxi ya Père Damien okiti na Père Damien tokomi wana namoni mpe baterrain lakisinga baterrain lakisanga baterrain soki 7 boye alakisinga yebisinga oyo nyonso oyo baterrain oyo nga mutu na gardaka yango nga mutu na bombaka yango mpo mikanda nyonso eza mpa nanga alakisinga mpe na bamikanda ya baterrain yango bapesa ye agarde lokola naza na confiance ya noko na ngai naza mpe na confiance ya mama na nga na ndimi nasomba terrain moko kati ya baterrain wana ezalaki terrain moko ya 20 mètres sur 20 na montagne na montant ya $4000 toyokani mpe bien alobi na ngamba o ça va lokolo ndimi kosomba yango tozozonga ndako comme ça naobenga jeune garçon moko garçon wana sikoyo aza lokola nayebi te soki garçon bayebali nde nini mais alobi na nga kaka garçon wana mpe aza parmi bana ya papa moko boye papa ngo akufa ye nde mutu apesaka ye charge ya kogarde baterrain wana lokola ye aza mokonzi aza ndeko ya mokonzi nde papa bagarçon wana akufa tikela ye charge ya baterrain sikoyo ya kokoteka yango ye moko te fo abenga bana ya papa wana moko na bango aya kosala mikanda ke azwi mbongo ntango tokomi na ndako ayebisi nga susu alobi na nga avant pesa garçon wana mbongo nga nakendaki mpa mama na bango mama ya bagarçon wana akufa te azali nakendaki mpa mama ya bango alobi napesa mwana na ye mbongo nyonso 4000 te napesa mwana na ye $3000 comme ça $1000 ye moko noko aomemela mama wana mpo mwana na ye aza penda serie te aomema mbongo aokomisa mpa mama ya bango te nga napesi $4000 epa noko azwi $1000 alongoli 1000 apesi mwasi na ye mwasi na ke obomba na ndako wana garçon wana aza libanda biso toza na noko na ndako azwi $1000 apesi mama ake obomba ale azwi siko 3000 apesi garçon wana azwi asaleli nga décharge asali décharge, j'ai sous-signé, mais c'est Benoît, l'enfant de papa tel. Je reconnais avoir vendu notre parcelle de 20 mètres sur 20 auprès de madame Kala. A commis ma camion sur la décharge. Maintenant, a commis prix il y a $3000, il y a garçon. Bon, on appelle les gens qui ont confiance en nous, on a dit que nous avons ça dans ma vie. Garçon a six ma camion à Kenaï. Nous avons signé comme témoin, Mamoupé a signé comme témoin. Garçon a kena 3000 non nga na kenda ekutu liboso garçon a tikali na sima nga batikali ko kabola mbongo na bango selon garçon na po garçon peut te kuta na ina esinga que après ngai apesa ki noko $800
moi si anoko $100 bana noko $100 donc ya kende netika la 2000 atikala kina atikala bango $1000 siko ngato na fandi na tuni mamunga mama mendenge nini mbongo na pesa inoko 4000 basale nga décharge à 3000 abina nga non ko se déranger te et ça nango problème te le quoi mama ba garçon na le baki noko memele $1000 akomemela ye kaka sans problème na tiki na nga pe na lobi le côté to fandi ti na ko kende sikoyo na terrain ngo pona zaki na moi quelque chose na maboko na beta tanga na kende ko fanda parce que ko futela mbongo ezaki sute po mbongo wana ya lopangu wana nde yango ezaki so tozwi mbongo wana nga pe na futi koto to kaboli nga na futi ndaku na bazako fanda na bana na ngai bandeko pe bazwi mbongo na bango tant que to teki lupangu fa na somba lupangu na nga pona ke ko fanda na bana na nga pona na ko kai ko futela sute po mbongo ko futela elinga ke oza sute tant na ke na terrain wana po na ke ko tonga ngar na nga na ke ofanda na koma kuna boy na kuti papa moko balobi na nga non mama otelemi ya mingi na moni oboza na batu bozo lukani na yebisi papa na ngabi na sombi terrain oyo na lingi na sisa kutu koloba te alobi na nga mama bakosa yo te oza nanu mwana mokie moto akosa yo te luka osomba lupango no place mosusu terrain ozomona eza terrain ya école parce que lupango yango terrain wana ekangami na école moko bo école wana eza école primaire maintenant terrain eza mpona école maternelle ba tonga maternelle na terrain donc papa na lobi na nga bongo en tout cas esalaki nga pa donc na mimoni lokola neti nalingi nasala crise neti ndeni me na se maîtriser kaka bato tozalaki na bango bato bayaki mpo basalela nga bamaîtrise nga basimbi nga toke tozwi transport tozongi ti na ndako donc nakomi na ndako nake pa noko na expliquer noko tala kote na wuti makambo na moni noko alobi na nga ko se déranger te en tout cas komitungisa te bato wana bakosi yo ngai moko nazokende kuna na kokanga bato wana nyonso donc okozwa lupango na yo sans problème sans discussion mais nakomaki nazalaki su bien te nazalaki susu à l'aise te parce que nde nasomba lupango wana bandeko na nga bayeba te nayebisa mutu te ezalaki kaka ngai na mamu na noko mpo nayebaki bango baza bato na nga bakokosala nga mabe te ntango esalami bongo soki akendaki so mpe akendaki te nayebi te mokolo moko baye kozwa nga lisusu ye noko yango kaka na mamu na papa moboye aza so général ndeko na bango bamemi nga na mutuka ntina lupango yango tant tokomi kuna tokuti effectivement babandi ya kotonga batie fondation na lupango babandi kotonga école bato wana ye colonel papa wana ya général na ye noko babandi kogangela bato wana bazali na kati mais bino bokoko construire ndenge nini lupango eza ya bino te babandi ofingafinga bango wana bakoti ti na école wana oyo ya primaire wana basololi kuna bayebisi bango ke bozela sango soki aye mais esuka epeka wana nga nazwi transport nazongi nanga mpo namona éclair te naye koyebisa noko nga bimbongo lokola eza bongo ozongiselanga kaka mbongo na ngai nakende kosomba lopango place mosusu mpo na kokoka lisusu kozela bamakambo na wana ekomi kokita komata na kokoka yango lisusu te ti lelo depuis juillet 2020 ti lelo mbongo wana emonana te noko akoma kosalasalanga kaka bengai na kombo naza susu noko nazali papa Gustave Dikamba akomi kosalanga kaka papa Gustave Dikamba bongo oyo bengaka mamu kombo ezaka nani mamu Chika Eugénie mamu Chika Eugénie mamu Chika Eugénie oyo atata mwasi ya président de la république to mamu Chika Eugénie ya mususu azala exista non mamu Chika Eugénie wana na biso bango baza famille présidentielle mamu Chika Eugénie aza grande sœur ya Fachi. Donc papa wana pe monsieur Gustave Dikamba ye pas grand frère ya Félix Tshisekedi. Siko Chika Eugénie aza ndoi ya tata mwasi ya Fachi wa kufaki wana. Bon, Dikamba wana. Oui. Dikamba na Félix baza yera lek tata moko mama moko to baza ba cousin. Baza ba cousin, baza bana ya papa Kulutu na papa Leki. OK, ndeko na ngai tikanga sikola tuna mwa mituna mibale misato kende pour battu ba comprendre l'émission. Na c'est bon comprendre déjà ndenge mama alobi makambo oyo ememi na plateau na biso mire de lamentation ya bana mboka ntango nazobelaka bandeko bofongola miso avosomba mabele ongosomba lopango bengaka biso tunaka biso tokomwa mpo toyebi makambo tozosala toyebi makambo tozoleka na mboka na biso Congo mama ye bomoni place akomi parce que bozokomprendre makambo eleka na mboka Congo te mama
yo tango yo osali na osoli na imbala liboso au PC $200 à le numéro matricule azuite yo comprenez non est le numéro matricule ba lukarango na vie normale comme on est besoin médecine au collègue ba concours au collègue on a dans la corruption te tango yo mone simbakite boni ro que na procédure ami balé à lupango $200 à meli au que c'est mama $4000. Bon, nazaki na confiance na bango nde na lobby po lokola moni so muta lobby na oki azani ndeko ya président et puis président on pas za président akalate aza vraiment président actuel o aza na pouvoir tant muta lobby na oki azani ndeko ya président okoki kutu ko hésiter te omona kaka ke muto lokola azani ndeko ya président na sima na ye ngape po ngala za nga pauvre na sima papa oyo nakoki pe kozwa ye msu moi chance moko boye lokola bango baza famille présidentielle po baza vraiment famille ya Fati. Baza famille a fatigué, ils ont confirmé par rapport à Nini. Nini ne sont mon dans les bottes na banque. Oh, il baza président, baza pena famille présidentielle. Signe Nini. Bon, signe liboso eza maman on a dit maman tika génie. Tata moi ça maman tika génie. Azanji la quartier ni. Na quartier 8, ka place to foot la place dans encore foot là. To zaka le. Ji la quartier 8 na avenue Nini. Avenue Maluku. Avenue Maluku, numéro 19. Les maman et Jenny Chika Fanda Karana. Et Jenny Chika la miniature. Il y a Mukolo ya miniature. Oui, il y a miniature. Maintenant, maman Chika wa Mukolo, oh, ce ya tata moi ça Fati. Ouais. Tant mobali na ya kufaka. Ouais. Tokenda matanga ngai na ba mama Chika na bango nyonso ba monsieur Gustave Dikamba. Tokenda matanga na ba. Tant ce que eloko elaksanga vraiment ke baza bandeko. Ya liboso za yangwana. Tant tokena matanga ya papa ya non ya mobali ya tata mwasi ya bafati wana tokoma matanga nde bayamba bango po mama wana mama tika jeni to komi ayambi ndoi na ye tika e jeni sko wa mukolo ayambi e mama pe ya mukolo abengi chacun na do chacun na chilu beza ndoi abengi chacun ayambi e tango bayambani nde epesi ngasko yo assurance que oui baza vraiment bandeko loko mama wana za tata mwasi ya Félix propre ayambi o ndoi na ye c'est que baza bande et asira kinga déjà que baza moi famille yango ya sérieux bande ko sala bango mbongo na bango donc mais maman tu na tuna boy yo somo li pona $4000. Oui balabaka infraction za individuel maintenant bazo sala décharge à $3000 moi qui te déjà procédure c'est des mabe procédure ye bandeli parce que so et complication pression mo boule koti on refunda bango na document ni ya $3000 to $4000 parce que na parti ba funda ba genre ba faire oui na mon côté bon tant ba tekelinga na $3000 na lo ba ina 4000 non abate ngala pesi $4000 mais ba selinga mukanda 3000 dans un premier temps na tika kinanga na tuni mamu lobi nanga non ne t'en fais pas azan benga kaye et génie chita mama tika et génie lobi nanga komi tungisa te wana za noko na akoko salo mabete oui na tiki tant ko e sali 5 mois na mona kaka réaction te na boss pe sa ngambongo na bazozong sa te nde na kenga moko ti e papa Gustave na ebisi mbo Gustave Dikamba papa Gustave Dikamba na ebisi ebo ngabi noko ngai na sombaki lopangu na $4000 yo saleli moi mobali wana oyo memela kinga wana soi-disant soki kolo lopangu soki nani na ebite asaleli nga décharge à $3000 na moni yango clair te siko faut bo salela nga lisusu décharge mususu ya $4000 oh soki atana ke na l'état na kolakisa ke bazwaki mbongo nanga $4000 au lieu de $3000 abi nanga problème te zela na benga moi mobali wana abengi garçon wana baye bango mibale na papa Gustave Dikamba na moi mobali wana tina ndako mamu wana nga naza ofutela na non na longwa na lupango wana te baye tina ndako mamu babengi nga to koti na ndako wana na pesi bango papier nga mona ye na papier na nga na bic bakomeli nga sko cette fois là que bazo reconnaître que bazwa mbongo nanga $4000 pour na achat ya parcelle na esika boye mais lokola nazwa lopango yango te bakozongisa nga mbongo nanga cette fois là bakomaki siko $4000. OK naza ba document wana nyonso depuis 2020 lelo dozana 2022 papa Gustave Dikamba Dikamba Gustave afana na commune ye pas zaka na njili azaoza ape na 8 ka pembeni na biso wana na avenue ya bande kozala na Lusenge na Lusenge donc Lusenge za avenue Lusenge elandi Maluku. OK papa Dikamba est-ce que yonaye bokutanaka bosololaka bodisitasi baza le pongo to akima mwana kasute papa to kutana à plusieurs reprises
pour nga nakendaka kuna nakendaka vraiment tina ndako na ye noko parce que eloko ebanda et comment ekomemanga kuna ezalaki nini aza noko akoki kosala mabe na mona kasi te donc ndenge eza bongo ye akomi kaka papa Gustave Dikamba esili nakendaki na ndako na yesu eloko ememaki nga kuna ezalaki nini parce que place naza kofutela wana garantie na nga esilaki donc garantie esili nayebisi même mama egénie nga bimamu awa garantie na nga esili fo nalongwa awa naza place ya okofanda te ezalaki prévu que so nalongwe awa nakemba mako ekofanda na lopango na nga oyo nasombaki lokwa sikoyo garantie na nga esili fo nalongwa na nga na choix te nosala nini na minute oyo nayebisi noko na nga sikoyo noko na nga sikoyo oyo ya solo noko grand petit frère ya mama na nga nayebisi nga binoko naza so na place okofanda te garantie esili nga ifo nalongwa noko na nga accepte nake kofanda pa na ye place na ofanda la minute oyo papa donc so yo ye kuna po koma kuna donc eza très difficile bana nga kuti batanga te ane oyo bashome po mwana nga liboso atangaka na nini na Gombe a ya mibale atanga na Limete na Saint-Dominique moye bakolonga kuna kote na za ti babima boye donc fo balamuka au moins 4 heures siko bazala koka su te na zwi kaka décision na juge kaka ke batanga te ane oyo comme ça l'année prochaine so na zwi moyen ya kozwa place ya kofanda nde bana nga bazongi classe ok mama ndenge bako kotekela lupango yo moni lupango wana tozubi mbongo pesi mama na ngai tant tozolobaka mikolo baso na te bozolandaka biso te ofandi kaka boye bazotekela lupango na kombo kaka mutu mpe Dikamba azali balobi mema na matanga balobi azali ndeko azali na famille présidentielle ozwi $4000 obi kotiaka na franc congolais ozwi $4000 opesi Dikamba azwi na ye lupango yo moni te mama na ngai non papa Didier na monaki na ebisi yo tokendaki alakisi nga na bamikanda nyonso mikanda alakisaki ya lupango ya commune bokendaki wana donc eza lupango ya lupango moko mikanda lupango moko ezalaki lupango neti bamikanda ya concession eza commune na commune ya Kimbantieke na Mokali route ya Mokali na kati vraiment so comme na route ya Mokali okendaki omoni terrain tokendaki biso nyonso na ngai na papa Gustave Dikamba na ndeko na ye ya mwasi mama Chika Génie tomoni ba terrain wana balakisi nga plusieurs terrains ngane sikoyo na appréciaki oyo na yebisi wana ndi yango na peselaki mbongo ok na minute oyo dossier na bino comme na niveau ni dossier na biso eza sur na niveau moko te parce que na sololi na ye à plusieurs reprises lokwa noko azongiselanga mbongo na nga alingi na ye te akomi osalasala nga kaka boye sikoyo ye aza ndeko ya mokonzi donc ofunde wapi nakendaki na parquet ya Njili nafundi ye kuna to bayebisi nga baprocédure nyonso basalaka na futi bambongo basaleli nga balobaki na nga ye aza moto bakotindela convocation te fo batindela mbamo mandat d'amener mpo aza escroc basali mpe mandat d'amener yango na mbongo na futaki esili pa magistrat wana parquet Njili wa Sainte-Thérèse na parquet Njili wa Sainte-Thérèse non eza Sainte-Thérèse te Sainte-Thérèse eza tribunal parquet eza na commune parquet eza oui eza juste na commune en face ya eza tribunal d'enfant ok maintenant nasali makambo nyonso ntongo basali mandat d'amener mpo bake esiko okokanga ye bani bali wana basengi nga mbongo bayebisi nga napesa bango $100 mpo bake okanga ye nayebisi bango naza mbongo te papa mbongo kutu so nazalaki nango na ngai nazwa ata ndako ofutela parce que place na ofanda eza kutu pasi mpo bana nanga batanga naa na mbongo te bango bayebi nanga lukela biso $100 nabi mbongo napesa bino na $20 so bokangi ye boye na ye azongiseli nga mbongo na ngai en ce moment la nga na opesa bino $100 si s'agit nasala ata décharge na osala bani bali babi pesa $20 apesi bango $20 banda bakenda kokanga ye une fois yakoluka bango non mama tozoluka ya komi kokima tozoyeba te soki mpe moto yango aza ndenge nini donc toluki ye à plusieurs reprises tozomoni te te to namoni ke bango lokwa parquet esimbi te nayaka sikoyo na chaîne comme ça bino lokwa bolobelaka bato lokwa biso bomekana kolobela ngai boyebisa bango bandeko ya faci baluka moyen bazongisela nga bapesa nga lopango na nga mpo naza na place su ya ofanda te ok mama bandeko boyoki lisolo ya mama na biso Dorcas na lingala Tabita ndeko Dikamba Gustave Dikamba tala elongi nanga bien Didier Kiku omoni pouvoir oyo tamsi ofandaki place ofandaki wana biso so toyebi tous les territoires tous les secteurs ya Congo pona koluka pouvoir efanda lelo na maboko ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pouvoir oyo Tshisekedi azaki entouré na ba valeur Tshisekedi le père
Alors ce robine bozo sangana pour na ko boma image ya combat ya lit o ba Frank Dion ba Martin Fayulu ba Sami Badibanga ba Valentin Mobaki Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo yemo mo kitani ya pouvoir oyo to bundi to zuipo bino bon voama boko ba patrie bo sala ba compagnie bo bale bo so mapangu na sima ba kombo wana bo mone ya ka pouvoir oyo ndeko nanga Gustave Dikam na zolo ba makambo oyo na télévision Luka Mama Tabita opesa ye misolo na ye to lupangu na ye parce que dossier oyo na to ko moi pinda ko kena ngotina suka jour bon remettre le pangu na rozala jour pe bon ko sala ba vanti o na butu na moni ngazo le kawa to ko tala bino Dikamba Gustave za soni ya libota ya famille koyo kisabiso liti oyo ezaki mbongo te liti oyo ezaki to poto monnaie yango te to ko fa da kimia te toujours des problèmes mo konzambo kaza wana ko tala ndenge nini ba congolais ba ko vivre salaire ba enseignant et ba policier ba nzela lotiliki mai attention makambo na bino bande ko na ngai mama moi message mo fort ya kopesa na Eugénie Chika o miniature wana ozobenga mamu na yenoko Dikamba akolanda osko tala bango 2 minutes sola na bango parce que télévision zalingonga makambo yo tozomona famille makonza mboka Dikamba tozoka mamu Chika Eugénie mama mokazi na onetete belé na moi sagesse belé na mutu mobo ya ko minimiser kombo na ye abana ko monnaie eza malamu penati. Bon, message na ngai ezaka kaka na oloba na papa Gustave Dikamba boye. Mbongo na ngai ezaki ya lopango. Et puis lopango yango pe depuis wana ti lelo na minute oyo bamapango kuna eza su na valeur wana te. Sikoyo na minute nde naza boye naza na posa susu azongisela nga mbongo te naza posa kaka apesa nga kaka lopango ke nga na longwe ka bisika naza na bana na nga nake kokota na lopango wana nakofanda. Pesa pe message de ba avocat malamu basi na mboka Congo. Bata droit de l'homme, bata ba société civile, ba na makambo zo le kamboka Congo. Ndeko azo tambola na komba mokonza mboka, mais na ba service à renseignement zo landa biso mama. Pesa mbela na so na besoin ba avocat, ozo na besoin ba condition ba landa le kambo. Pesa mbela mbala ba parce que mutu ko linga jamais. Donc plus jamais o ba ba anakatala na Swahili. Mutu tambola abanda ko monnaie kombo ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Pouvoir biso mona pasi to kimela bandako to tika ba famille na biso to kotela ba kacho mutu mo boya ko s'accaparer na. Bon message na ngai eza batu loko ba Gustave Dikamba wana baza batu moko bazo bebisa réputation à président de la République aza mutu moko akoko za la teke atambola kata faut bakanga parce que abima déjà na kombo moko boya colonel mais atikala ozala ta policier te mais batu ba bien na colonel babanga kaye donc pour kaka aza ndeko ya président de la République. Ce qu'on biloko wana eza vraiment bien te. Mboka na biso ezokende na malamu te pona batu loko ba Gustave Dikamba. Donc aza mutu moko faut bakanga ye batia na kacho batia vraiment na prison. Peut-être comme on appelle ba lukinga na ndenge moko boye ba ya ko kanga ngai ba ya ko sala soki ndenge nini. Donc il a évité. Mais un message na ngai ezaka ke batu loko ba wana baza batu moko il faut vraiment batika bango te faut bakanga ye pour bapesa leçon na ba o batikali que prochainement babebi sa réputation comme président de la République. Te mama to na état de droit ko bangelo ko moko te loko moko pe comme la ezate parce que to na état de droit so ye Gustave Dikamba alinga ka se protéger alinga ko ya ko ça déjà na ya 3000 à 4000 dollars pour le pangoute to ko kita lit à 32 ans na mama le pangoute bitumba les bitumba ba congolais bitumba famille. Donc biso ba Didier Kiko ba Kesela ba Fofana ba Amos Lubak ba Manis Kembolo nous avons combattu pour pouvoir aller les abangote to tiko ba pe ni na fédération na génération mokote donc tant so beta ma solo la présidence il y a pouvoir y aller il faut beta ma solo na biso ba oyo to sko karaté to zo kufanzala na le bag na émission à lobby na zala fier ba nga bazotera na institut bikanga na kisenso ngambo na zofana na kisenso na yaka na moto na musala na zaka fier nango parce que lobby muto ya to kobimaka nango na liaka mbonga batu ba mona nga ba ministre mona la ba pongi te ya na le baka ka vérité maman donc na ibito so na message muso ko pesa suka le message dans les avocats ba pesa nga lupangu na nga po na za place au fanda te pour le moment ba na nga bazotanga te la caméra na biso ko ba na nga pour le moment batanga te po baza na toza na place ya ofanda te.
Donc il faut appeler le pango le plus vite que possible pour là je moyen année prochaine bana nga bazonga classe ba bandotanga comme il faut. OK, merci. Merci bandeko balandi ya tuko mwa bezali bongo ndeko na biso Dorcas Kalanga Tabita afanda na njili ayeko pesa doléance apesa missionnaire par voisin na ye na kombo ya monsieur Gustave Dikamba monsieur Gustave Dikamba azali ndeko ya Eugénie Chika bango nyonso na commune ya njili mama oyo apesa bango $4000 bafunda na parquet moya kokanga ezate ndeko Dikamba balobi ndenge mama alobi azana famille présentielle mais biso tokotika bino baquête na biso mais bino pe badiba kolanda biso o ayebi ndeko wana Dikamba Gustave Dikamba Gustave na Eugénie Chika bakotambola na kombo ya makonzi ya mboka bakozwa misola bato lokola boyi tozosenga justice esalama mama lobi ntango so akozonga bakomenace ye mais état de droit yango esala tomona Gustave wana Dikamba tomona pe Eugénie Chika wana na $4000 a bato ya misolo bazwa bazongisela mama batu yango nde vrai état de droit ezate ko ya kobenga na téléphone mukama te mukwate wona état de droit te yango pe na suka émission na ngai to na ko sala mbela na ndeko abengaki IGF alingeti IGF bitumba to penser à pouvoir makonza mboka pesi pour traquer ba mandataire ba ministre ba politicien ba tunda moyibi mingi eza ba réseaux sociaux te eza repesa biso ba journaliste ba matière te sala musala okota mbongo na trésor public botika ba théâtre na bino ozu ba pièce aussi na réseaux sociaux yango ne komi tribunal yango komi parquet yango komi république bande kona ngai na asire boza ba licencié ba docteur ba gradué koleka ngai ndenge bino bolobaka bosala ba diplôme boza na yango IGF Messi alingeti na service à communication na yo boko yo sa République démocratique du Congo soni dossier na musala ba pesio eza musala ya kotombola lokumu ya mboka na biso Congo na ba réseaux sociaux ya ba débat moko terre à terre ba journaliste on ba journaliste directeur de cabinet non ça l'enquête est équitable kanga moyibi monsieur na banki boyo monsieur zongi e utiawa e kotiawa réaction to musala biso na bosenga na yango wana bosenga te ba réseaux sociaux ya kosala un groupe de journalistes batakaka muto yo oza contraité weza musala te ndeko na ngai parce que moi tozo compte na tambo ko za mabe mingi ba vrai révolutionnaire ba kolo pouvoir ba biso yo tozo zonga siko to zonga bito ko loba ta mabe ezali bozo kene malamu te batala IGF IGF bozo tambola malamu te makambo ba réseaux sociaux ba institution na biso eza malamu te vitesse ezo kende kuna bozo finisa mboka Congo ministre DG ministre za Congo déjà za Congo yo pe za inspecteur général ya Congo Musani ba pesio ya ko tsama ba réseaux sociaux ya ko misa ba na poisa na nzela ya justice na nzela ba télévision na ba radio bande ko na nga to linga mboka Congo to linga mboka na biso to uti ko beta masolo ya professeur Kasai na Njoko Punda bandaku ya batu bandaku ya l'état ba école bazo buka yango boto na document na télévision wana document wana ndeko buksa bandaku document les illégal tala ba jour à musala ba musala jour ba aussi ça musala na bango document na mais le gouverneur ya province Kasai Dieu donné pied mi to tangi yo po tozo benga tozo kota contact na yo mais chargé communication tozo joyeté tozo le ko expliquer biso et là on est zo le na province Kasai za Chikapa na nzela ilebo na loué beaucoup na parce que Njoko Punda ezali parce que la coma déjà kuna bandaka bateko bukana likola diamant likola ko lukaka ba diamant nde bazo buka bazo mona ba congolais ba bele na biso ya Congo etonda kita mingi yango bazo mena biso ba congolais awa eza ba congolais nde bazo buka bandaka bandeko na ba congolais bazo buka ba école ba congolais ba buki ba bureau ya administration ya Congo eza ba wandete na Njoko Punda mais c'est le gouverneur ministre affaires foncières makambo wana zo kango te comme le tata ba image yango wana Sony ya mboka Congo to suki après mukolo malelo ndeko Gustave Dikamba yo zali sur commissionnaire sope colonel so boza ba terrain monga batu zongisa mais na kombo ya mokonza mboka wana na kotelemela banda lelo ti même mukolo yeso akoya
na kombo wana parce que tant que boto combat Tshisekedi il faut faire une minute de silence za combat bitumba ba biso to bundi so to zolo ba grâce à papa wana to rolinga te mutu mo aya adiembele na sima kombo na sima pouvoir oyo abana so ba n'importe quoi te de retour telemela o tina suka to suka apona mokoma loki me akolonza meza mabota ya bino nyonso to kote mokoma lopi